Mama Mado, Mama bosi na ne ko pesa ngata mongo le na kokete besko na kendeni. Boloba école de richesse boloba école de avenir nga ko na muna na richesse te mama. Mwana nga Shadow oyebi ndenge eza na vie kokanisa te ke babale oyo obetaka wana nde kokomisa mutu eza nde classe nde soko otangi nde okokoma mutu lobi. Mama soki école pesa richesse pani mais setambaka maka na kete ni moka na nya kala ya 2022 tisi ko longa ba poso na mwana tele mo ya sikala tate. Shadow ipiloza mwana mabe Shadow penza yo so pe mwa mabe penza bozo finga penza mesi na bino penza baketi penza liama penza bongo esila bongo est-ce que ça la penza yo so kile ko za mayele kuna po kino ko finga e penza ba finga ka penza mesi Shadow so pe mwa mabe mama do fo gangi la penza Shadow oyo po bongo to ke pesa kuna eza pamba te to pesa bongo kuna yo boko kuna na fulu te ya komi ko finga ba passport balia ba mpuku balia esila ngala Shadow kanga munoko na zo ebisa yo yo kasi richesse ezani bozwi ezani bamese o wana yo zofingaka wana yo zomona bango lelo baza kwa babola bapauvre kasi baza bato bapesa mayele yo yebi bamikonzi ya mboka kombe bango batangisi na mboka lelo bakoma bato mbongo bamese batikalaka bapauvre po mboka na biso nde bayeba nde kosoigne banani bamese te soki bezalaki mboka moko ma organise bamese o baza bato minene batangisi baministre badepute ya mboka oyo yo zofinga lelo po moni mese tambo awa aza lokola alembi mokili o sapato elembi mokili aza mutu munene saka ne mboka na biso ndezosala po bango bazala bongo. Mama ngana mango elo mota malonga epa mesiona sunga pe na binalanda evina nga pe koma lokwa yi na koma na sana elo mota malonga il faut epala ta bien faut la pena ma aspect bwesimba te. Shadow yo likambo eza awa yo kodiskite kutu te pa na ngai na likambo ya classe yo kende nde classe yo koma nde mayele lobi pe poso ya diplôme loko okoma kwa banoko na yo me banoko pitene mo te batanga bango nyonso baza bagradue balicencie bazali ngai na libota na biso bato oyo baza balettre baza te atanga nazobunda koteka mapa po yo tanga okoma pe mutu lokola banoko na yo lobi bakolongola ngai awa na commerce ya mapa oyo nako mpe koteka ata na boutique ata na magasin yo olingi nga mama nalonga na pasi te otelemelaka nga ere likambo ya classe otelemelaka nga otielaka nga tembe nini otiela ngai mama nalingi okende na nzela ya malamu embala suka nayoka yo olobaka ngai mese vi ya mese eza vi na yo te yo tanga classe lobi nzambe ayebimaka nini akobongisela yo oyoki mama Mado